Ma mission TV, le miroir du monde. Prime minino va prévoir pour les médecins. Prime minino va prévoir pour les infirmiers. Quand il y a discours, restez dans vos maisons, ne faites rien. Le confinement, la Bible. Si vous avez la malaria, keba. Si vous avez la malaria, peut la fièvre. Infection, peut la fièvre. Et là, vous avez beaucoup de matériel et alité. Mais Bibi, yo kate, so yo lo bio no na hôpital bateli ko batie thermomètre 39. Boto kanga vina bino molia. Yo somo na mboka ni yo ka bakangi. Député national. Ba checker ba kaka na. Yo kango wapi? Au compatir pété. Té, na litango na solo baboye. Na ko compatir na likamni mutazo ko finga na. Non, le mal atteint degré élevé. Yo mona mboka di bolamuki na tongo ba du président ba cheli bino. Tu es devant ce qu'on appelle devant l'impuissance de tout un peuple. Pour risquer dans le bayango. Na comme homme d'État. Parce qu'il a lobby et l'autre zotinda senga pardon za dégâts. Peuple nanzela nzala. Asala rani. C'est le soulèvement populaire. Ceux qui te gèrent les kambako malamute, les Congolais vont se soulever. Peuple a besoin de route secondaire. Yo ka ke sika kabila sala banzela na yesu o matisi sima so de mouton. Nini wana ngol exception. Polikani dikanisio ayo e komi dikanisia mboka mobimba. Yo uto lobi kaka kuna yo likolo ndeke luka. Confinement. Bana Congo to bunda pona maladie o bunda yo moko. Mais natangeli ezali na pouvoir. Ils ont pouvoir. Kakabelo yem. Papa Loba qui est le peuple d'abord. Bah comment bah Calais Jeff. Baza combien de gouverneurs. Baza combien de sénateurs. Il au sarana li kamba ba zu pouvoir. Boniko. Mutu ezoloba mutu maboko ezatena makolo. Bo pesa ngamai. Liboro mso epesio mai yozo ba zu pouvoir. Si que peuple congolais. Ne kongwa kei na chapelle. Te. Kimbanga za mutu na biso. Muta Yesu bo kimbanga uti wapi. Yesu. Chapelé Bibi et le koto komi hein Maria le sako tondi grâce ya mokonza zali na yo abeniso yambo ya basi banso abenisi pe Yesu mwana ozongeli ba catholique nazala kana catholique banda kala. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, bienvenue dans Bande Konyoso, Banandarabiso à travers Allo Congo. Allo Congo émission Oyo et Bongama Bongo pour la Congolais, Nyoso Balingaka, RDC, le Kolanga Inde Kwabino Bibika Figa et Passi, et Zali Omote, Mapoto Ebate, maladie Oya Passi Penza et Koteli Mbo Kanabiso, 48 cas déjà, 4 morts, des bateaux Babiki, bateaux Mibale. Alors, Lelo Nakati à plateau Nabiso. Nandeko Daniel Essaf, honorable député élu, ya Moamba et Napesi Mbote, Ndeko Daniel Essaf, Mbote. Mbote mama. Honorable Mikolo Ebele, peuple congolais azangi penza koyo kayo à travers ma mission TV. Nini penza koko ibisa bango pour na maladie oyo ekomeli biso e uti bongo kozwa ya biso ndeko moko ya mayele le bâtonnier Mukendi nini okoki koloba na bango. Yambote nazo gisabi e yano na mutuna na yo soki toki ko bongo kozwa une minute de silence na bisika ba eba kolanda biso bisika bazali bazala une minute de silence pona kondo papa na biso du bâtonnier Mukendi wa komaki pe collègue na ngai député la mémoire na ye. Puis na mémoire bandeko nyonso baza kokufa na nzela maladie na mokili mobimba. Moi makanisi mwana ya malamu na sima bato ena mingi na papa na biso kunutu na biso modèle na biso n'oubliez pas que il a atteint un niveau ya kokoma référence ya pona biso ba bilenge. Conseiller politique de Etienne Tshisekedi, bâtonnier, avocat, une intelligence remarquable. Je dis bien remarquable. Aujourd'hui, mon député national, donc celui qui est il a atteint ce qu'on appelle les cursus honorum.
la carrière des honneurs. To garder mon minute d'abord. Ça. Honorable Tomoni Lelo, le président de la République Antoine Félix Tshisekedi, a outi bongo kozwa ba mesure autant mosusu na ngambo la biso ba journaliste to kolobate est-ce que ezali pe malamu te na ngambo ya ba député ba meka bongo kozwa yango lokola pe loi ya ko proposer na kati ya assemblée pour na mboka na biso tala lobi moto monene na rang na ye ya député national na rang na ye ya bâtonnier atiki biso mokolo ya lobi bake bongo kokunda ye pe mokolo ya lobi directement parce que akutana ki bongo na maladie oyo ya bokono ya mabe bongo na mboka na biso mais ce qui peut likambo ya kokendaka directement après mort bomemi bongo corps ekei na cimetière ezali pe idée otongo mosusu toko otikala yango libela te ntango nyonso mokili ekutanaka na bokono bokono ya liboso te mokili ekutani nango na mibu mileki to bambula utokala bato babelaka peste oyo tobengi maladi ya maba tomoni bavirus ya kilikili même grippe au rougeole il y a pas longtemps nous avons perdu des milliers d'enfants au Congo on n'en parlait pas une épidémie à rougeole il y a pas longtemps il y a 3 ans 2 ans kaka tango Félix ayepe kaka kaka tango Félix eleko kaka ye awa to perdre bane belé na rougeole on n'en parlait pas, c'était une épidémie. Tout ce qu'on peut être battu belé awa. Nebola nanute. Nanute na comme Nebola te. Na grippe. Ça na grippe mo yaki. Qui na janvier. Bai. Bai ke bakenda ki na nzela. To ko zo maladie Ebola. Mbisa. Obe bai ba pesa biso mingongo be lecteur. Fo yamba bango. Soko tiki bango na 2023 bakopesa oso mingongo bango nde bakonzi peuple nde mokonzi quand tu as cette notion là vous en a respect même il y a bien public ozola soza na notion na te okoyiba na yo basaka sima so de mouton okotongi ndako na kingabwa nde bazotongaka ale tozongi na likambo ya mbanoena maladi yene ezalaki ma grippe kokoko et soki toza discipliné te toza na bolingo te tokolonga yango te la Chine a contenu virus par la discipline d'abord premier élément par la discipline les Chinois s'est montré disciplinés évidemment il y a eu accompagnement il y a bakambi ya mboka ils ont le biso ate ba kolobaka comme accompagnement jusqu'à là tozomona te au Félix alobi oui c'est une bonne chose mais qu'est-ce qui accompagne l'option prise par le président compassion un peu biso kaka compassion na lati ya mote pona oh to bato bakozwa ngota na 200 francs te ye président akozwa ta bino bisika nyoso na ba commune nyoso baziongo fait surtout que batangeli biso déjà ba commune eza ba commune rouge lokola commune ya Kinshasa commune ya Kitambo mais eza pas si pamba te soki continue à 24 communes ça sera difficile soki continue à 24 communes ça sera difficile la discipline ya peuple et puis ba mesure d'encadrement tala ba koyebisa bino oh virus foko sokola mai toza na mai te tala mboka ye tala régime à Félix mai ezali te régime des oiseaux pesa mai te mais sokolandi ba mesure régime des oiseaux na problème budget faki ba bimisela pour taper sa bongo mai ya bopeto mon budget moni likamba régime tanto zolo makambo yango te to kondi likamba régime sikote nazongi na likambo na oyo kobungisa ngai otuni ngabi ekiko koma mobeko te la loi funéraire date o tozo salela lelo eza loi tozo salela qui date de 1914 mobeko ezate si la loi funéraire biso awa kokunda moto akufi okende cimetière feti makambo ebele il y a pas une loi là-dessus
S'il y a la loi, c'est la loi qui date depuis 1914. Il faut une loi. Devant réajuster, réadapter la loi de 1914. Bisoro le Kundamutu 17h. Mais sous autres cieux, ce qu'on va bien. Après 14h, on n'enterre pas. Parce qu'il y a une loi là-dessus. Chez nous, il n'y en a pas. S'il y en a, ça date depuis 1914. Tant aux option président à Zui. Mais Malobaya président, à un moment donné, et comme même Mobeko. C'est sacré. Option à Zuana. Tubo yango te zali option malamu. Pambate ezo sunga biso nyonso. Ezo sunga biso nyonso. Ezali nanzela yeto bundisa bokono. Docteur Muyemba lobi. Ce qui te longa qui Ebola, il y avait implication des chefs coutumiers. À telle enseigne que kotali sete maladie o mingi mingi ezotana na nyama. Banyama mususu bazali banyama kolia tene lekoye. Maladie o ezali pe bondokité. Pamba te komaki moto akomi atteint na fièvre makasa bia eza kindoki. Eza malade, eza virus. Nde tokolonge bola. Il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement. Bato bazana mai. Balobi yambote. Osala oyo ko sala to bobundisi mingi penza. Maladi wana par des notions élémentaires d'hygiène bosokoli maboko. Eza ba notion vraiment élémentaire d'hygiène mais ma ezate. Soko ke na salongo ma ezate. Oui na kisensu pour ma mai. Ouye balingwala. Donc Kinshasa a un problème d'eau. Régie des eaux, à mesure te ya ko alimenter mai na baimboka. C'est déjà un problème. Donc toki ko koma na bokono pona bozangi maele te to bolingi ya biso moko te mais baeba ko kamba mboka ba pesi biso mai te. C'est grave. Eza malamu makambo président Zolobaka. Oh. Eza malamu. Mais quels sont les moyens? Quels sont les moyens qui accompagnent l'option prise par le président? C'est de la théorie. Si de la théorie, où est la pratique? La pratique, c'est que tu as un confinement. Mais biso ba to bundisa ka Kabila. To mesana les gens na confinement. Koki ma kaleve, koki ma aner, to zara ba to fanda ka na ndako. Et pesipe biso discipline. Moto sengeli azana discipline. To mesana les gens na confinement. Moko ya likambo ko bumbisa maladi wana moto na motaza lesika na d'abord. C'est aussi un caractère disciplinaire. Moi songi pe et diminuer. Po yo moto na motaza na ne pas na ye. Moko ya likambo mibale bosokoli maboko. Moko ya likambo misatu yo mona ka tosala ke misoto zaka pembeni. Po pe bibi na kobanga yo ozalaka na ba mingi. Manani ndeko Daniel. Hein? Nazakana banani bato na supu oba komela supu nazakana bino nyonso ndeko Daniel Esafu tomoni président de la République mokolo ya lobby en dehors ya ba mesure azwaki mokolo mileki a uti bongo kozwa mesure ya sika lobby bongo to meka bongo kovanda en dehors ya moto na moto avanda pa na ye mais province na province ba vanda bongo na province wana ya bango penza, c'est-à-dire bateau bazali na Lubumbashi ba vanda bongo na Lubumbashi bateau pe bazali do bakati bongo o etali ba voyage ba vol pour na ba province ezali pays de malamu. Non, koloba ba bengi yango isolement ya ba province. Bon, moto akoki bongo kobika na isolement te. Ezali ba démarche to kotalisa te comment to contrôler virus. Parce que tout ça na ba mouvement na ba chiasme to koyeba ko contenir virus te. Na biso que Chine a longi virus na nzela ya discipline, na nzela isolement. Mais tu comparer biso na Chine te parce que la Chine a atteint un degré de technologie na ba moyen ti en place yo ka biso 1,600,000. Le anniversaire kutu hein 1,800,000 budget au bâti. Oh anniversaire na bango ya alternance c'est ça qui 6 millions. Sosodrame nga benga ngo sosodrame. No benga anniversaire ngo sosodrame 6 millions.
Donc il y a un problème de vision. Quand tu as c'était pour pouvoir, il y a un problème de vision. Il se pose un problème de vision. On navigue, je ne sais pas comment là. Donc, bozumikano. Ya kotelisa baimboka boni boni toki kobika na nzela maladi ezali malamu. Meloko eleki malamu nkita. Nini boki kotia. Yo ebisinga kezana ba commune mususu oyo eza cité comme ça. Quelle est l'implication de bourgmestre? Kaka yekuna telemi ko nzete akoganga. Ah confinement, ah to sala boyete. C'est quel type de démocratie? Quel type de régime? Il faut zala en connexion à base. La territoriale, les bourgmestres, base impliqués. Kaka ye moka koganga kuna lokola aigle. Ils malam to boite. Mais quelle est l'implication de la territoriale? Quelle est l'implication de la bourgmestre? Il y a un vide là-dessus. Il y a un vide entre Yé Félix na base vide wana. Il y a un monde il faut une forte mobilisation populaire. Il faut une communication agressive. Il faut des moyens. Faciliter certaines choses, n'est-ce pas là? Au monde sikaye, tango lingo kamba batu, faut qu'on ait une vision. Ceux qui ont une vision autosuffisance alimentaire, to lona, to buka, to ozanga molia, siko batu ba komi na confinement ba koliani. Batu ba koliani. Tango batu ba kolia te, baza na confinement, pamba te yo zwi nzela, nzelo ezali pe nzela malamu. Mais bango molia na bango ezalaka, abimi azongi, bana ndeke. Yo mona peuple ndeke. Peuple ndeke azalaka te, moto abombaka. Esiko apemi allié. Biso to pemaka te, to lukaka kaka, to lukaka kaka, ndeke abimaka allié azongi lo biso abimi. Lelo ba bite, luza suba ndeke te, bufanda. Poto lingi to bundisa bokono. To kolia nini? To komela nini? Talanga ikaka lobia na sombaki mwa biloko ndambo na tie na congélateur et baby nyonso courant ezalité. L'autre dit que ezalité. Tale sika ba memi mboka. Tale sika ba memi mboka. Yango déjà zaki invisible. Il y a visible ce que ebimi. Invisible ezalaki. Quand vous trichez dans les élections, quand vous nommez les députés, quand vous faites de la CENI votre laboratoire pour se maintenir au pouvoir, quand vous confisquez les pouvoirs de tout un peuple, bon ça la malamote, vous en avez un pouvoir où il y a Nzambe, ils en ont Nzambe, apportera basi, notamment abondance, kimia, boligo, yo komona, mais natangi lui ils allaient na pouvoir. Ils allaient na pouvoir. Kakabelo yembo, papa loba qui est le peuple d'abord, bah comment bah Kale Jeff. Bakoma ba King Kestere menea bakoma ba fali pupa koyemba kaka mais musala tomonaka yango te soki tokomaki na autosuffisance alimentaire confinement tokofana na biso moi li pezali moi kolia ezali moi lotili kezali ma ezali lotili kezali te ma ezali te donc biso ba congolais na kanisi na likambo ya maladie toko sala kala lokola baninga bazana confinement. Mais est-ce que biso zana droit confinement? Oui, toko zana confinement toko liani nzalande lingo bomba biso ko lekana nzala lingo bomba biso. Alors peuple na nzela nzala asala gani? C'est le soulèvement populaire. Ceux qui te gérer likamba ko malamu te, les Congolais va se soulever. Tant to bando yebisa bango bokeba wa mona ngonde ti théâtre ba moni siko. On ne dirige pas les pays sans programme, sans vision. Boulamou qui n'a tongo sur des moutons. Est-ce que le peuple a besoin sur des moutons? Le peuple a besoin de l'otiliki. Le peuple a besoin de maï. Le peuple a besoin de route secondaire. Yoka que si Kabila sala banzela no yesu o matisi sima sur des moutons. Nini wana ngolo accepte. Ndeko fami le alobi bakata mongo likambo etali baso de moutons d'urgence pour na koya bongo na aide na peuple congolais. Il faut bakata yango. Wana kombakiti. Leader na biso ninga lobi boyo kan si so Fayulu lobi nga no bale contre. Moi je crois Fayulu, je crois sa vision. Je crois son combat, je suis dans ce combat-là, le combat de la résistance.
dinga naza na bon moyibo yo confisquer nga pouvoir ni na web sabana na banga ki balinga ba bomangai ti na banga ki banda ko finga nga na ba réseaux sociaux ti na banga ki banga ba karengai bo mwana nga pa kotika la bongo to banga kaka non. Le pouvoir des Congolais a été confisqué par Kabila et Félix. Nous sommes en pleine confiscation du pouvoir. Et nous allons nous lever là-dessus. Ata bozana confinement wana. Tozo kima boyeba o abino bokonzi. Mwengu batu bakanga yango. Balingara mo wana te sona lobe sona mo passe. Groupe d'individus. Soko lobili kamwana ye Daniel Safu. Par un groupe d'individus. Parce qu'il y a confiscation du pouvoir. Biso soto salani. Tobanarole laka. Non, nous travaillons la conscience populaire. Bibi tango mono yeboy. To sala no émission. Obi objectif émission to sala ngana. Tikana bisa. Obi objectif non. C'est atteindre la conscience populaire. Où il y a une cassure. La cassure s'opère na bilo na ngwa seni wana. Vous confisquez les pouvoirs. Obimi vous a la majorité dans le Parlement pendant que vous avez y à régner. Donc vous contournez même la loi de la nature. La vie c'est un cycle. De l'eau au fandiwana et l'engé moi sur à l'école primaire, il y a un fan de l'obia. Les longs à la fandia, bana na biso to boti, bango ba ofanda na rozarate. Mais ils ont contourné même le cycle naturel. La loi de la nature. Yango zomo na makanga tena angla virus. Mibali na mibali bazo balana. Basi na basi bazo balana. Mutarolo balabino azalité. Vous comprenez maintenant frappe. Bomuni kanda nzambe. Nzambe nga mona na raté. Bino bozo zongo kaka oh non nini non le mal atteint un degré élevé. Yo mona mboka di bolamuki na tongo ba du président ba tcheli bino. Ba tcheli yo président olobani, tu es devant ce qu'on appelle devant l'impuissance de tout un peuple. Olobi ba kangi, olobi ba sali yo boy. Mais biso to lembate. J'ai 48 arrestations. Aujourd'hui, j'ai des immunités. Nous allons continuer à malmener le type par la vérité dans mboko. Nous allons Daniel Safu continue sa lutte. Compatria, la lutte continue. Et si Félix a souké, papa, tikala ne bana ki ça va aussi sango. Biso to continuer bitumba la biso. L'objectif de cette émission quand tu viens, oui, je mobilise autour de la maladie qui nous ronge. Na cause en sengote. Na comme perdre ba collègue nangai. Na comme perdre batuana to komi na moment ya ngolu yoko zoyo yango mona zobanga yote yo zaka na bango ozaki na bango lobi ndeko Daniel tena tuni lobi ozaki na bango na zaka na moto nyonso mingi ne na bango pa mutala na kesika mpate zali foza la safu ndeko batonyo auti kotika biso azalaki na UDPS atiki biso elingi koloba kezali kokipe pena esika te ndeko Kambila o azaki dire kaba ya Kabila ya azulo biko yango tolobi to bongisa mboka po biso nyonso tozana kimia bayeba kokanisa soki ya tondisi ya elibumu mboka nde bongi soki ya escroquer mo bambonga baso de mouton po na mboka bongi sikoko dis-moi mais lobi tozana niveau ba hôpitaux na biso médecin congolais ba commissaire likayabu likwanga nzala ngana za mona médecin papa na nga bazali ba première génération ba médecin oyo babandi ko kelela pasi 3 mois 4 mois impayés. Donc ce sont nos parents de la première génération. Bino bo commissaire médecin likwanga nzala bo commissaire médecin likayabu. Le médecin congolais représente rien face ya gestion mboka. Boko mone mutupamba médecin c'est un savant. Na biso nyoso tokei kela si bibi moto atangi ko le kabiso nyoso za ba médecin. Ta place ici kabiso to sala 5 ans, bango ba to sala 7 ans, 8 ans. Mais tant bo si kela si ba komi ko futa mbongo ya makuta. Akwa komiseli ko nganzala. Ce sont les infirmiers, ce sont les médecins. Bateau bino, hein? Bo komisa bango babenga ngonde na lokota français. Les derniers de la société, les vassaux. Bato pamba, les lots bangonde ba komi bato basunga biso. Prime minino ba prévoir pour na ba médecin, prime minino ba prévoir pour na ba infirmier. Kaka ba discours, restez dans vos maisons,
ne faites rien, le confinement, dans les bis, caca discours. Mais le discours doit être accompagné des actes. Quelle est la part de l'État congolais? Quelle est la part du gouvernement congolais jusqu'à preuve du contraire? En dehors des discours. Tala peuple a sa maturité na ye, yo lobby, bango batosi. Donc c'est-à-dire que le peuple congolais a atteint un niveau de maturité au baeba ko kambae, ba ko ebate motozozo kamba, a komi bongo na maye le pe na boignan. C'est un engagement citoyen. Le peuple dans son ensemble a fait preuve de la citoyenneté. Le président prend une option. Le peuple écoute. Exact. Dans le le président, Félix. Félix prend une option, le peuple suit. C'est un engagement citoyen. C'est ce que les Congolais attendent de nos dirigeants. À chaque fois que vous avez une option, pour le bien-être, non. Mais ceux qui ont une option, niamu. Beaucoup l'embisaye. Voilà le niveau de la citoyenneté qu'a atteint le peuple congolais. Ce n'est pas un peuple faible. Ce n'est pas un peuple comparé au Tala, ba Rwandais, au Tala, ba Ougandais. Non. Les Congolais aujourd'hui ont atteint les standards de tous les peuples du monde. Honorable Lelo. Ba démontrer en... Et d'ailleurs, ce que Tali biso malamu, ce qui va pas côté biso, si le plan comportemental, toza musika tena ba chinois. Mais biso toko sala yango na pasi na yebisuyo mama bibi olamukana tongo muni 60 personnes ba epana yo. Député ataka kamwa ndambu ya loso akochala munoko. Biso kuna muna mai kute zalité. Toko bunda neti na salongo. Koluka ndenge na nzela ba citerne. Toko kabula mai ndambu. Toko donc je vous dis on est bloqué à telle enseigne parce que le pays est bloqué, nous aussi on est bloqué. Même l'esprit est bloqué au Congo aujourd'hui. Et quand l'esprit est bloqué, ça veut dire que c'est la mort. C'est par où il faut commencer. Je dis bien, eza obabengi ba notion élémentaire d'hygiène. Moko alikambo motu yuko bikisa biso tolongi pe maladi wana. Bosokoli maboko na sabuni biso ma ezalité. Tuna Félix yom tozolo ba président tuna président mayo zui ezali malamu makanisi ozui ezali malamu mais bongo makanisi wana ba mesure d'accompagnement ezali wapi bongo makanisi wana be yo moko lokola aigle kuna likolo hein Félix alobi totosi iyo bongo yo likolo kuna okolekisa mona sete ba burkumese territorial po sala te makanisio ayo po likanisio ayo e komi likanisia mboka mobimba yo uto lobi kaka kuna yo likolo ndeke luka confinement bana Congo to bunda pona maladie oko bunda yo moko babunda kabongo te yo ko kitisa yango na baburkumese na ba territorial ba chef du quartier bako banga bango pona sengi mo mpata yo ka montant 1,800,000. Mais balobi maladie yango pesa liko kota ba ndeko mingi penza ya aéroport batali bongo hygiène bazali ko sunga biso penza mingi te ngana landaki biso zaki na séance académique na docteur Muyembe on a benga grand maître grand maître biso et loko a motuya to bundi bongo na Ebola o pe to ko bunda nango na corona moi ngo pe opo na maladie malamu te na kombo nango ka ozoka bibi il y a des siècles mindele bakufi bongo bazwa ba mesure ya kopesa moto valeur environnement hygiène na bango mais tant on a tena bi biso nzamba suka kokufa bato aboye
na 1940-45 ndenge biso tozokufa na Beni olali bakati lichette vous me risque bakati lichette bibi donc yo moko tiozo koma na mboka nzambe ozo simba place ozolanda babi respiration fièvre tout voya nazana moi kosuko zozo tungisa ngai ndo moni na tiema ibu na kobanga nga soki na kena hôpital bakokanganga mais soko za déjà na basi zela Nathalie Sayo bibi soki ozali na basini wana honorable ozali na bato ebele penza o bakontaka na yo bazali na sima na yo zela na silisa faut se présenter na hôpital zela na silisa bibi soko oza na malaria keba soko oza na malaria epesaka fièvre infection epesaka fièvre eloko kobangisa ngai mboko tozali bamatériel ezali te bibi yoka te soki yo lobi ono na ka hôpital batali okoka batie thermomètre 39 bibi okei lobi na bisi mwasi nanga sombelanga bakinini biso mona toza na pharmacie na biso ozola na ngai biso toza bamakila libata automédication pesa yango nazo recommande bato na mikolo fièvre nyonso tokokende te awawa problème toza nango faut moi rigueur mo scientifique ezala basunga biso na esika na bapartenaire internationaux biso nazwi ndakisa na nga moko nasimi mwasi fièvre mais loki kiso ezali bongo recommandé plus ezali chloroquine te nga na memela système yoka ndenge nazobetango sinda te Congo bololo te bakosa bino te biso sala bokoko sinda citron nini bulukutu biloko misato suka donc omoni so ozwi sinda bulukutu citron okokota mpe na ndenge azadrana corona abimi oza comprendre siko bokoko nde mutu ekomosala siko napesi formule nabombeli mutu te soko beti biloko wana obakisi susu Ave Maria parce que la maîtresse de la planète Terre eza Maman Maria mais soko kena Maman Maria yo za na Maman Mwilu ozala na Papa Kimbangu ozana tozo comprendre les sous honorable pesa biso spiritualité moko toza na confiance nango tokondimela tout moment les ko to komi boye komi likambo ya chapelle honorable c'est qui nako bango kokaniki ozalaka bango bibi okomi kotatone honorable Danielsa okomi kotatone na spiritualité na yo moko otatone mpona yango neleko tokomi chapelle Maman Maria honorable tala moni eleko tokomi citron sinda bulukutu osangisi komela yango ya moto mais chapelle comment Maman Maria Mona Congo nayebi yo elakisi ke peuple congolais ne Congo akei na chapelle te kimbango aza mutu na biso mutu ya yesu bongo kimbango auti wapi yesu chapelle bibi eloko tokomi Maria Losako tondi grâce ya mokonzi azali na yo abeniso yambo ya basi banso abenisi pe yesu mwana ozongeli ba catholique nazalaka nanga catholique banda kala bongo bibi nazala tango landi nzela kimbangu nde olongo nazalaka nanga catholique nalobaka yango plus ko prôner kimbangu ke catholique tango ya malade okei boko la chapelle toza na corona Maman Maria chapelle tout ça la rose mais ça n'a pas likambo ya kobanga te ndeko non eza likambo ya Daniel Esafu parce que ceux qui okei na hôpital tomoni bongo ndeko Kambila ndenge nazo ba parmi bato babiki na bokono oyo ndeko Kambila wazaki ka dire kaba ya ndeko Kabila ya uti bongo kozwa lobiko lingi koloba ke yo pe soki okei soki ba observer pendant 14 jours okozwa bongo nzela ya ndako na bibi biso za bata ba problème omiebi bongo opposition ozobundisa bato bakomela supu bakolinga
Quand tu fais l'opposition, il faut yomo d'abord aux à la sérieux. Biso te ménager via confinement. Il y a des gens qui me voient qu'à travers les émissions. La discipline politique. Pambate, oko bumbisa bato baza na fromage na monoko. Bango ba kolinga fromage on ekende. Ba ko zo même bomoy. Yo kitekela ba réseaux sociaux. O Daniel Azo. Ah! Na tena bi bato balinga ngai. Na bi yo linga ki o zala ki d'accord na yango to lobi maladi on eko ko te. Yo lo baki yango te. Ngai te. Wana papa Molia. Ngakutu na teleme. Papa Molia, mama F Bazaiba. Benga bakosela kangai ya ngana za mwana munganga. J'ai grandi dans l'intelligence sanitaire. Tato angai aza munganga. Wa botingai. J'ai grandi dans cet environnement là. Ozola nangai. Ngande na telemeli landa be misuna sa na bi bolanda papa Molière te. Yazo benga ngo gorona. Kokande ko prononcer. Ah, yo bi tata wana te. Yena âge wana zana ba koka. Yazo benga ngo gorona. Eza gorona te. Ozolana, ya koloba ke malade nezate akubundisa ministre ya santé. Ngande moto na kotelema. Na bien malade ene ezali. Bolanda tata enate. Quelque part, beaucoup politiser, puis en quelque part. Bangonde balinga qui va politiser. Suivez-moi dans les émissions, j'ai dénoncé les comportements de la classe politique congolaise. Place balinga batali sateo, ministre de la santé, le financement, bisonne to côté en tant qu'opposant. Nous sommes parmi les premiers qui accompagnent les discours de Félix. Pourquoi? Parce que l'intérêt du peuple congolais. Non, pas seulement l'intérêt du peuple congolais, c'est une portée nationale. Il s'agit de la... C'est la nation qui est attaquée. Drame national. Et quand il s'agit d'un drame national, mondial, tous les Congolais sont appelés, n'est-ce pas, à l'unisson. Et ça, c'est ma rambouya. Yo monite, Mikolo va permis ma vérité des îles. Attends, il a permis si bon. Pour la première fois, la Mougatiki n'a ma vérité des îles. Oui, oui. On n'a pas le choix. Mais maman F Bazaïba, il faut quand même lancer un message. Pour n'endenger à sali côté les médailles en openza. Tika maman nangai, turobela makamuto kolobela. Tika maman nangai. C'est à travers message où on a des sali que bato ba bengi na ba télévision ba Daniel et sa foizo abongo bokono wana akufa ta kokufa. Na kozula ngonde ndinga na melaka sinda na melaka bulu kutu. Na tiena moi citron na kozwango ndengeni na kendaka bisika moko te nazaka na confinement nazana esika okena cash wa bio yote oyena FCT yote to tikalaka moi biso boko so na longo na kepa fayo na longo pa fayo na zongi yazana poto soki na longo pa fayo te na kepa mukebai kuna pe babi moto kokota te azana prison mukebai kuna pe ba pekisi bato ba kota ndenge na fandika ka benga confinement na confinement confinement o ekoyi mabe pour 2023 ba pasteur ba zui yango penza na contexte mosusu penza ya malamu mingi te esika batalisi peuple de Dieu bakende bongo kopesa contribution to pe mabonza na dim na nzela ya ba allo yo moni yango bo baluka ka misala bazala rapela misala Paul alobi oya ko sala te akolia te bango bakomisa ngo musala banganga nzambe omona kana banganga nzambe bateyaka liloba na nzambe basalaka musala Mosengo cardinal il travaillait comme professeur à l'université ambongo moni cardinal ambongo il travaille bango musala ezalaka sute ekomaka kaka nzambe aza kolakisanga ukubala ukele na poto faut babanda kosala misala. Et vous m'avez dit que pourquoi pas tokokomisa ngo mobeko babengi yango na lokota ya français na philosophie les paradigmes. Les paradigmes peuvent se créer, peuvent se construire par des circonstances pareilles. Un nouveau type de comportement au bozalaka na moto. C'est tout un culturel qui se dessine, qui se crée. Le loba mangombe zalité, babare kangami, yogi kinshasa kimia. Nele nga ofana na mboka. Yoki kimia moto lingo kota na kati ya bo moto siko yango na yazo banga. Kongola lingo kota na kata mayele na nzela coronavirus. To komi ini biso nyos devint un idéal commun qui est, n'est-ce pas,
les virus qui nous rongent. L'église est apportée beaucoup. Ici, je fais allusion aux confessions religieuses. Église Kimbangis, église catholique, église protestante. L'église en tant que corps de Christ, na bandeko na biso ba musulman, ba tona na komona mo apport ezali. Mais ce qu'on suit ba église de réveil et apporter bisoni. Et profiter kana bango mokote. Et comment ki ba boutique na bango. Bon lelo ba église on ezate ba église de réveil on. Toko vivre te. Tozali te. Baluka koyeba kosala misala. Batika kokomisa moto banki. Opesaka mabonza te. Napesaka mabonza. Mabonzo nga napesaka ezana esika ekendaka. Etongaka bakelasi. Ndenge ozali boza déjà kopesa na nzela alors. Nalobi libonzo nga napesaka. Esombaka kisi, esungaka babola. Bongo moto azopesa libonzo pa mukuna, esungaka nini? Renaissance. Esungaka renaissance. Libonzo nga nakopesa libonza na beklezio na tangeli yo. Katoliko, kimbangu, musulman. Napesaka. Nakati ya confinement oh. Nakati ya confinement. Libonza. Mais biso tozana ba CVBT. Mikolo kosangana eza te okopesa. Toza ngai nde naza député boye. Naleki na ba passer na bino wana ti. Tangu nyoso nazana bato. Bato bapesanga mingongo. Bana Moamba, bana Ngumba Kinshasa. O elikia na bango ezali ngai. Tango bazana mikaka to moni kosuko so na bisaki. Soko keika kogote corona. Donc faut yo mo ozala pe mayele kwa to komino na niveau c'est ma peur pratiquement. Ça risque de créer de la confusion. Tous un pays où il y a la malaria. De manière permanente. Tous un pays où à part malaria, l'infection est belée. Ça veut dire qu'en dehors il y a corona. Non, pas la spiona. Tous un cas oyo et zalarana biso déjà. Notamment la malaria. Na magasin Argentine ngobila. Oui, magasin Argentine ngobila. Salité. Kini bo soto. Poubelle kini. Kini bo soto. Yazo be en kini bo peto. La ndenge na ye. Alati kitoko gouverneur. Mais à kini bo soto. Alors, quand il y a des infections, infection peut s'arracher fièvre, malaria peut s'arracher fièvre, nous devons être à mesure de faire la part des choses. Pambate to ya ko perdre bandeko ebele. Moto kendaki na nzela fièvre na ye na nzela malaria. Oh, corona. Il y a un petit mois si fièvre, personne n'a aucune tombe dans bisomo quoi. Ce qui fièvre quitte, c'est que ça va. Honorable Tomoni ndeko fali pupa na ngambo na ye a songer pour na tozali na problème penza na kati ya confinement oyo bandeko ebele ba vivre na taux du jour to banda kopesa moi contribution na ba numéro moko tongo mosu ba kopesa l'un de ces 4 matins pour na komeka ko contribuer na ba famille oyo nyonso bazali peut-être na possibilité te ya kocha oyo etali bongo provision to pe ko vanda na kati ya confinement ndenge esengi ndeko na ngai leki na ngai tikali kambo wana yo ya ko bebisa na succès na epamba. Personne ne peut nourrir les gens. Il y a des actions à Kosala. Mais Kolobake, Batuba contribuer pour nous aider, mais Congolais ne sont pas cités. C'est impossible de nourrir les Congolais. Ce qu'on lobby peut-être à sommer un masque à commander en haut, un masque. Tout ce qu'on a dit, c'est un savon. Mais Kolobate, Basunga Bandeko Bazana passe, Congolais n'a rien. Un pays qui ne produit rien. Ce qu'on a na Ouganda, Molia est comme un problème. Yango moni na lobarate. Bokonjo a solo koyaka na mboka oyo. Yoko banda pa ko bunda likambo ya production agricole. Bango bayeka ba bandi mbamo na biloko mibale. So de mouton. Ah, bato bazana vision te. Basa mandala ba bakende. Yoka vision ba, yoka programme ba. So de mouton. Bayeka mon gratuité de l'enseignement. Soubassement nul et tirer les sous instruction banana biso na point 0 programme ezate yonso na kota la vie na nga fayo na bi présent to fana na biso fana na yo 5 ans to bambula bango na ndenge moko parce que moi mayele
ya bokambi mboka baza nango te. Bino moko pe na ngambo na bino pe boyokani ezali te. Na ngambo na biso. Na ngambo na bino ya opposition. Te mokolo ya lelo porte-parole bongo ya opposition ezali bongo kobima te ndeko Daniel Essaf. Bongo ba ke bozana boyoka. Yo ba katena za candidat porte-parole. Yo okuta nango komona ka bongo bongo. Naza candidat porte-parole ya opposition wana. Ngai Daniel Essaf. Mais balobi na ba critères ezali te. Naza la ba critères ezali. Tanga moko ta so nazaki. Biyo na kati ya parti na yo moko ozalaki na kati ya Lamuka. Parti na yo ezali na combien de députés? Balobi moto fois remporter plus ezali bongo ndeko Moïse Katumbi. Ngai na ndeko Bemba. Ngai na bango. Na nzela démocratie. Tozaka ka bato moko. On a ko combattre balute. Non, nazo combattre balute. Baluna likaku. Balongola ba terme na démocratie. Baza balute baza bato. La démocratie n'est pas pratiquée par les loups et les lions. La démocratie, c'est l'harmonie dans la beauté. La démocratie, c'est l'unité dans la diversité. La démocratie, c'est savoir aussi écouter les autres. Ndeni no koyeba ke Katumbi aza démocrate. Ndeni koyeba Mbemba aza démocrate. Yo lingio kamba Congo alobi ozala lou. Bibo pe ba journaliste. Ba komi ba lou. Mazali ba kambia minene pinza kati ya Lamuka. Non. Na kati ya Lamuka ceux qui Lamuka ezali libota. Libota. C'est une famille politique. Nous combattons tous la dictature. Kokomisa Moïse Katumbi dictateur te. Kokomisa Jean-Pierre Mbemba dictateur te. Kokomisa Fayulu dictateur te. La démocratie, c'est le débat autour d'un sujet. Vous comprenez? La démocratie, c'est la loi de la réflexion. La démocratie, c'est la loi de la contradiction. La démocratie, c'est raté. Ce qui Moïse Alobi, Ngaï Moïse Katumbi, Iyo, président. Moi, je trouve que Ngaï Daniel Essaf, ensemble, les alliés paient Ngaï. Le co les alliés à Moïse Katumbi. Le co les alliés à Francis Kalombo. Le co les alliés à Chéribin. Vous avez Ngaï? Ils ont ambitieux. S'il y a des ambitions, tout comme manifester. Nous avons manifesté ambition. Nous avons candidat porte-parole. Maël ezali na moto. Expérience politique ezali na moto. Parti politique ezali na yango te. Parti na biso yango to kozela. Yango na boak na lancembela parti na mboko parti ezala lisusu. Ba parti kufa na mboko. Un parti qui va faire face. Parti moko ya moneno etelema ezali ti lelo bazu pouvoir. 37 ans. Il y a pouvoir. Bazu pouvoir. Ouais. 37 ans, il y a combat. Un an déjà na pouvoir. Baza combien de députés? Baza combien de gouverneurs? Baza combien de sénateurs? Bino osakana likambo bazu pouvoir. Boniko. Oh. Mutu ezoloba mutu maboko ezatena makolo. Bopesa ngamai. Liboko mso epesio mai yozo bazu pouvoir. Ah, tika biloko wana. On aura de comme la souka pona. C'est là, nazo zwa. Ça dit que nga rien ne m'empêche na manifester l'ambition nanga naza candidat porte-parole na suka loba soki to fandi na nzela ya parti to fandi biso nyonso to talite non mutu esengeli to pesa nzela o ezali président Moïse Katumbi mutu esengeli to pesa nzela ezali Jean-Pierre Mbemba et sika ba ko traiter au traître pour lobani te nga ko za traître omonia na fanda na tali na lobi bandeko nango tozana bango ensemble pour libérer Congo. Et je vous dédie le dernier espoir de ce pays. Les partis aux salles ensemble pour la République. Par dernier espoir, il y a beaucoup. Il n'y a pas un parti. Il y a un parti, Moïse Katumbi candidat. Il y a un dernier espoir, candidat Bengani. Il y a un qui Moïse Bengani. Qui dernier espoir, ensemble. Donc, si vous avez un ligne, vous avez un ligne, Bakoune Zarakate, Bayebi, quoi, démocratie. Koune Zate, ensemble pour la République, parti au Romonate, vous avez un département, ils ont raisonné, Marambuya Kelasi. Ils ont l'hypocrisie. Hypocrisie dans celle-là, Kambouni. Tenabina kati kuna ya parti na bino, ils ont l'hypocrisie, te balaki kotike lo penza temps, na Marambuya sosali koloba. Maman nangai, ngai na tamboli na ba parti te. Nazalaki journaliste, et si qu'on a fandaki, ils ont IDPS. Na fandi na kondo Tshisekedi yebisanga na rozala nani. Je ne peux être corrompu mentalement, spirituellement, comportementalement. Ozola nanga ngaza radical atane na zawana
na sangani na bambemba na ba Moïse Katumbi na ba Fayulu bayebi ke pechoyo aza venda ji radical 72 heures bopesaki mpona ndeko Mike Mukeba tokomi na suka bokomi na niveau ni toyoki bazali bongo na audience mpona mokolo ya les 3 makamba Mukeba ye kotalisa te régime ya Chilombo oyo eza kaka ndenge mona régime ya Kabila nzembo boyembaka na papa alobaki les peuples là c'est du théâtre aujourd'hui ça veut dire que la loi au Congo n'existe pas bato kanga vina bino molia yo somo na mboka niyo ka bakangi député national ba checker ba kaka na yo kanga wapi au compatir pété te na litango na zolo baboye na ko compatir na likamni mutazo ko finga na ko compatir na likamni asenga ki bolimbisi alobi wana bolimbisa déjà ndeko Daniel Esafo alobi ya botier déjà na se yoka ya ko senga bolimbisi na ki yankete basenga bolimbisi na ki oningi pardon na ezala ndenge basenga bolimbisi te na ki yanke ya ko imposer nga pardon te ngaza spirituel nako fongole ka ouverture bo mbala moko te basenga ka pardon na ki yankete na mona Kinshasa ya za mtaba mongu yoka ya bundana batasenga pardon bo tunelo onezo tinda senga pardon pour risquer na loba yango na komi homme d'état parce que na lobby eloko ezo tinda senga pardon za dégâts jusque là azo protéger na lobby ka biloko mibale azalaki mécanicien na baka ya awa na bandal tanga longola ko sala na OZRT bako fute 7 Zaïre ngana za enquêteur na journaliste d'investigation na landeli papa Molière de A jusqu'à Z ba makambo na zu eza 14 cartouches na tali na bia na za homme d'état soka bouger na peti yango mukileziki ekolega ezala batutala ezala batu mususu ezali mona mama Maria yo moko lobi mikolo yo na bileko oyo to sale la chapelle ngai Molière ata pona chapelle okoki bongo kozoya otie na motema na yo te yango na lobi malade to bunda na oka na chapelle elo comme ça ça les ate ata to comme la sinda mais que les gens ne prennent pas ça comme une blague. Bokonzo tozu ezapé lokola sacerdoce. Je recommande aux à la catholique, aux à la kimbangiste, aux à la chapelle zaka pona ba catholique te. Et si ko boko talisa ma Maria lokola mwasi ya pamba. J'ai livre na kopeso yango. Ponga na ebinde ko Daniel Esafo azala mwana mongo ya Nekongo, mongo ya ba Nekongo. Bandimi chapelle. Yango na lobby ne lekis soki bandeko ba koyokelanga ba yokelanga. Soki ba koyokelanga te ba yokelanga te. Mais je vous impose boyokelanga en tant que votre leader. C'est le mot d'ordre na pesi na mukili. Le monde entier na pesi mot d'ordre en tant que leader. Bossa la chapelle. Na bona nga koloba oyo anga expérience mais na lobi bossa la chapelle ozala ngumba nyonso ozala catholique ozala kimbangiste ozala musulman ata 3 Ave Maria par jour yo mona ezokima yango moko ata tokomela bakisi ata kozwa tonga mais 3 Ave Maria soko za makasi okobi nango ndenge okobela oketi na ba rosaire mais soko za na bolembu ata 3 Ave Maria na notre père moko mabele kimingi ozo seka po yoki koma mama Maria poka zo songa na Nekongo toka accompagner ki openza na o etali bongo campagne na yo to mona ki ozaki toujours na mai makolo yango na to mela ona mela mai en kamba mais soto bi batu ba mela mai en kamba ko sila balonga Italie ba oya ba to bi ka chapelle ozo sala coalition ya Kimbangu na Ave Marie je suis comme makasi honorable comme na suka pour la lelo merci ndenge oyambi biso ma mission TV to pesi yo lisusu penza merci na beta CT na bikambo moko baimboka tozana pasi mais pasi ya mingi mboka na biso zoke na kochola tobosa na likambo wana te e malade ko boma mokili mobimba mais biso baimboka ba congolais tozala kana ya mabe yete mboka na biso ezalaka na maboko na biso te mo eteni ya bato bako kamba biso
na kipomba nyonso tobosana likambo na te. Le pouvoir au Congo est au niveau, n'est-ce pas, de la confiscation. On nous a confisqué les pouvoirs. Nelekoye tozala na nzela losam tozala bomoko toyoka bayeba ko kamba biso bakoloba tolanda nzela wana bango pe basunga biso tozala na mai tozala lotiriki yoka makambo. Oh moi kosuko ngo honorable pardon. Hein? Pourquoi ça s'il vous plaît? Grippe kaka yango na lobi na ko telema likambo ya grippe ya malaria ya ba fièvre eza corona te toya ko perdre bandeko belé. Alors basunga biso na nzela l'hôpital ba disposition ba prélèvement o ba kozwa pona ba examen ezala bongo na nzela ya semba ezaka raté na nzela lombango kaka o fièvre 37 bino pe ba imboka ata ba eboza na mokili tango moni moi nzoto ko déranger yambo to kende yo moko bunda na moi kisi biso to kolaka na ngumba Kinshasa na ndako ko mona moi pharmacie ezala mais sinda pe bobosana te bulu kutu bobosana moi citron bobosana Ave Maria Boni notre père Boni oyo azana bolembo oyo azana makasi lokola ngai boye balakisi nga nzela ko bika yango wala na kosala sapeleta 5 fois et comme bongo rosaire na kosala rosaire ata 3 fois nazana nga na confinement. Maria Rosako Toni Ngasa Mokonzo Zale na Maria Rosako Toni Ngasa Venisi Peyezo Mwana Santo Maria Mama Nzambe Sambela po ya biso ozola na ngai yango wana pezo sunga mabepe totika tomona pe ba msusu aleki alobi ngai nde nazawa banomaka ngai bolimbisa ngai. Merci beaucoup honorable. Donc comme nasuka pour la mokolo ya lelo to pesi bino merci bozala ki bongo ebele kolanda biso à travers Allo Congo émission o penza to sangisaka ba congolais ebele po to solo la makambo etali mboka na invité moko o ya bino lelo ezala ki ndeko honorable Bokechu mbote la bosali Bokechu premier maoti na mbongo te la famille ndeko nanga Bokechu mi batela ce que tu fais comme travail c'est fantastique. Mi batela nanzela opamba te lobi rozalo kumu ce que tu fais comme travail Bokechu premier tala travail ni azali bosala bokoto yango na musala bino bomo lango buzoba mais azola musa peuple. Merci beaucoup azola musa peuple, ça dit que ce sont des gens qui Dieu accepte ba accompagner peuple na résistance ni nozo benga bokoto ndenga le car na télévision alobaka bokoto l'air est grave. Mais oui, l'air est grave. Est-ce que yo bibi oza joint c'est bouquet tu as un tort tu as un raison. Tenabi na contexte ni alobelaka yango. Na contexte ni. C'est juste là na éviter contexte. Bongo bouquet tu na failli différence ezali. Bouquet tu na mukemba différence ezali. Il est de la résistance, peut-être lobby tant que comme Mikila Potona, nous allons orienter les combats maintenant autrement. Mais déjà, ce que bouquet tu fais la dynamique de la résistance, coup de chapeau. Bokechu. Nalobia. Mais mon lima, mois de juin, na rotine de la oya yo, moi, enveloppe. Ma image est tika la honorable. Voilà, c'est mon frère. Merci beaucoup. Moi, je menais les combats. Bokechu azotinda moi $100, ni moi 150. Je te l'ai dit. Pour nous, on a moutou, bino bozo mona, yogi to le bokoto. Mais il a atteint un niveau de la maturité. Moi, journaliste, que je sais, Bokechu, envoyer $100, $150 pour dire, sombata maloso, ofanananda kumikolo yo, tozana besoin na yo. Mais tu comprends pas? Yo motosali université, oza professeur d'université, bako sombo loko la lipa. Quand tu prends Chibalana Bokechu intellectuellement. Au Européen, c'est à mois de juin. Il y a mois de juin d'ambo, bon, basé Bélit, bon, yemoko. Mais babi pe kuna bape sa bino tant mususu 300 après boyo kozwa makambo zo bonga babunda zo bunda makambo bonga makambo ko mboka ni to bando ko baraka ka bonga c'est quoi Européen c'est combien pourtant on bape sa 300 bayo baksa 200 na Bokechu Kande on tindela na multiplier on fait 3. Merci beaucoup. Merci la bino nyoso bato bolandi biso ezalaki ya bino honorable Daniel Nsafu o penza azali élu ya Moamba pesimbote na bandeko nyoso bazali na diaspora bandeko ya diaspora bosunga bandeko na bino na RDC botindela bango penza mokie ya mbongo pote ba meka bongo ko sunga malakati ya confinement oyo ezali bongo ko sala pasi bokangela bango kandate bomeka kosunga bango boyebi lisungi na bino ndenge ezalaka important odombo
Merci beaucoup. Ndeko Dombo. Bapesi Ombote Pandeko Daniel Essaf, honorable député à Mouamba. Merci Nabino Nyoso Balandi ma mission TVP à Allo Congo. Tokutani Mbalasima. Pour na actualité, Mosusu, beau se porter bien. Merci beaucoup na Derrick Lukeba, na caméra en même temps machine. Ciao, ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.